président de la République asololaki na jeunesse ya ville ya Mbandaka. Alors aprometaki biso makambo mingi oyo atunelaki biso moko ba jeune ya Mbandaka. Balobi ngubu na libongo na ye. Yango oyo eza libongo na ngai oyo eza mabele na ngai. Yango na kobana nyonso na kopesa bino d'abord bamboto batindeli bino na président na ngai Vital Kamerhe le pacificateur. Balobi nepesa bana bandaka mbote bondimi mbote wana. Agenda na ye na projet ya 145 territoires à co-réaliser yango aprometaki biso université moderne oyo bakosala yango et que toza esusu na besoin penza ya kokenda kotangisa baleki bana na niveau ya ba pays ya libanda ya mboka te. En tout cas, na sepeli mingi ndenge boyambinga na esengo ngai wa bino leki na bino mwana na bino yaya na bino liye mbanza ekonda de luxe. On a difficulté à courant et puis on a difficulté à maï qualité à maï tozo mela eza penda maï oyo tokoki penza ko salela yango. Monsieur, bonjour, bonsoir. Ça dépend na ba heure oyo bozolanda biso. Tolobela Congo émission na bino. J'espère que vous constatez. Vous constatez que toza na plateau na biso te, toza en déplacement. Président na province ya Équateur, na ville Mbandaka wapi pai papa mokonzi président Félix Tshisekedi a kitaki awa a kutanaki na population ba prometaki population ya Équateur que ba université moderne ko salema banzela ekotongama courant mai ekozala yango toye to tala misala ya 145 territoires ndenge ezo tambola balobi misala déjà bandi donc il faut tozala awa biso toyaka miso na miso tokutanaka na peuple tosolaka na peuple bayebisa biso soki musala ezo salema malamu to pe ezo salema bien te. Merci na bino nyonso oyo bopesa confiance pe fidélité na émission yo soki ezambala liboso okutana na biso s'abonner eza ofele o s'abonner o partager o tiepe commentaire na tope suggestion na bio et ko sala biso vraiment bien. Toza na sangwa mawa président na biso Christian Bosembe auti ko kufela grande sœur eza passé. Je tiens à présenter mes sincères condoléances à toute la famille Bosembe, Guigui Bosembe, maître Christian Bosembe, le président. J'ai comparti avec vous et toute la famille. Aujourd'hui, je suis avec un jeune de la ville de Mbandaka. Il est à Zalaka, trop na TVT. Donc, photos de tout le monde, oyo Azalaka na katikati, to solana ye. Toi, baso qui misale les osalema topé et osalema te yaza opposante, yaza pe mtu ya union sacrée, yaza juste équatorien de Tokosolana. Bonjour Ndeko. Bonjour monsieur le journaliste Séraphin. Ndeko, c'est la première fois au lekana émission na biso to lebela Congo. Ceux qui okoko se présenter batu baye bayo soki ozanani. OK, na bengami na kombo ya Louis d'Or Moke ba ndeko mingi bayebinga na kombo ya Lodo. Alors naza moko ya jeune ya ville ya Mbandaka na Botamiawa, na Tangiawa, na Koleliawa. Donc, vigno sont vraiment au moins à 72% dans la ville à ville Mbandaka. Voilà, Ndeko Lodo, j'espère que au Yebi Mbandaka très bien, au Yebi vraiment province Équateur très bien. Province Équateur, vous vivre ni président dans la ville Mbandaka. OK, na ville Mbandaka, tous vivre vraiment bien. Tous vivre bien. Bon, to yambaki mokonzi ya ekolo. Son Excellence, M. Félix Tshisekedi Antoine Chilombo, Toyambaki Awa, l'année passée, dans le mois de décembre, si je ne me trompe pas, c'était le 20 décembre, à quitter la Ribiso Awa, où Abetaki discours na Tobengi na meetingi, meetingi na terrain à maison communale, ya Wangata, Mopanzi ya OVD, installé qui podium wana, où papa président de la République, qui na jeunesse, il y a ville Mbandaka. Alors, a prometaki biso
makambo mingi oyo atunelaki biso moko ba jeune ya Mbandaka ba difficulté nini toza nango awa na ville ya Mbandaka et puis toyebisaki premièrement toza na difficulté ya courant et puis toza na difficulté ya mai qualité ya mai tozomela eza penda mai oyo tokoki penza kosalela yango te mai ya régie des eaux et puis a ciblaki pe problème ya mai ke nyonso wana eza na kati ya agenda na ye na projet ya 145 territoires à co-réaliser yango aprometaki biso université moderne oyo bakosala yango et que toza esusu na besoin penza ya kokenda kotangisa baleki bana na niveau ya ba pays ya libanda ya mboka te. Voilà ndeko tolandi malamu ndongo lobi président de la République ayaki awa aprometaki bino batu balandaki promesse ya président de la République balobi Fachi aza mutu ya ba promesse balobi Fachi aza mutu ya ba promesse e kosimba te alobaka na ye kaka boasalaka misala te lelo ja tokota deuxième mois si je me trompe pas depuis président de la République ayaki na Équateur. Est-ce que misala ou bien makambo alakaki bino ata moko ebandi déjà? Oui. Président de la République a prometaki biso makambo oye a prometaki biso pour le moment misala ya 145 territoires gouverneur de province son excellence Bobo Boloko Bolumbu a kataki déjà ribanango misala ebandi déjà le quoi banzela déjà ebandi déjà et salima déjà même avant que le président Akita misala wana ezaki déjà yakobanda donc président ye akuti déjà banzela ya ville ya Mbandaka presque nyoso libulu ezate sokolobi au rouler na yo na 100 en l'air ils ont dépendre na yo très bien so est OK même na venir révolution au romona déjà ba chinois bazo sala nzela venir révolution ba osa dia ba ravin côté droite ba osa la yango déjà ti ba kitisi yango na pont ya Ngelesa Motsongo voilà et côté wana et bima petite ville et bima fleuve mai ekenda to monaki vidéo moko batindela biso gouverneur a lancé asphaltage. Il y a balabala moko na Munji, si je ne me trompe pas, comme balobi eza vidéo ya kala eza ya sikate après président. Est-ce que vidéo auto mona na ba image bazo illustrer biso awa eza vidéo ya solo misala et bandi après kokenda papa mokonzi? Oui effectivement parce que avant que président Aya Goudron et Soukaki na avenue Bonsomi Monji. Très bien. Na bureau ya OMS, na division ya santé. Goudron et Soukaki na Bonsomi Monji et yeti et ye Monji ya Sanyama. Mais kozwa Goudron ya Sika kobanda Monji ti Congo Fitir et Salemi Tango président ye président Kende ba démarrer et comité Congo Fitir côté ya Ebale. C'est ça que mon a gouverneur de province a Kitaki wana et puis population comme bazo benga mais ces vidéos par rapport à lobby misale salemi tomoni na miso. Mais ces vidéos oui ndé babenga ka suivant donc gouverneur na biso ya Équateur vidéo elingi kolobaki no to boy makambo ya audio eza toyoka na matoi miso eza pona komona nde ba réalisation oyo aza kosala c'est ça que toza komona yango nde omoni population ya Mbandaka ba surnommé vidéo wana biso mo to koli na Mbandaka toyebi nde to banda ko nufutaka ba mbongo po ota vidéo e pa mbidi voilà pour tout monde action il y a ba champ en l'air cinéma voilà c'est ça qui y a l'homme du terrain donc aza mutu oyo abotamiawa asali ba itidi na ye awa et azu pouvoir na ye awa donc alingi penda ko tia biso population ya Mbandaka na ba promesse té monsieur le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu donc ce qui à promettre le cambo moko boye azo sala yango mbala moko donc pour naie vraiment mboka pour le moment vraiment mboka efandi kimia mais eza na batu mususu pe bafundaki président bafundaki gouverneur pas président balobi awa ba jeune vraiment tolérance ezalaka te liberté d'expression ndenge balobaka ezalaka te soko lobi boloko. En plus, Batopé Bazobakisa, le gouverneur Wana Aza est compétent. Parce que mutu est compétent, bino yo, parce que tous en yo,
Ozolo ba vidéo pourquoi et bato bazo accuser de les compétences. Ce qui n'a pas vidéo, monsieur le journaliste, c'est par rapport à l'action. Oyo azo mettre en sur le terrain. Qui tout le monde ndenge toza tout le monde banzete oyo. C'est ça qui est l'action na yango. Donc ce qui likamomoro quelque part soit nzela. Eza mulili. Acheli biso ba lampadaire presque ville mobimba ya Mbandaka. Donc ba avenue nyonso ya minene eza éclairé. Mais avec le gouverneur Bobo Boloko, en tout cas vraiment ville ya Mbandaka mobimba eza éclairé. Éclairé partout au Koleka. Kuluna akimi balabala munene, kuluna eza penda isundenge o eza kiteke osali blague na avenue la Rosoirara banda kibango. Ti comment avenue Ibuka. Voilà. Téléphone ezaki ya kolela wana. Vraiment wana nyostu kimia ekoti. Et pour votre information, opération Likofi ekoti déjà. OK. Opération Likofi ekoti déjà. Toujours avec gouverneur Bobo Boloko. Non, biso to bomate. Ko bomaiza wana te. Ezaka place trouble les alliés, coup de fil, du payer et kangi et kenayo. Et Sili. Liberté d'expression. Ezali. Bagène va s'exprimer comme c'est d'autres. Toza ko s'exprimer. Soko lingolo bana o lobby. Président de la République tant ayakiawa aibisa kiye. Papa gouverneur. Mutu nyonstu akoza na obédience na yote. Très bien. O ya linga dans obédience na yo azali. O pa boy azan obédience na yo tika azala libre. En tout cas, oyo ya kolobela malamu bazo lobela na bango. Oyo pe azana ena idéologie na ye mususu or vision ya gouverneur de province alors ça la posa na mais todo kanga batute. Très bien. Todo kanga te bien ko sala ba torture mo ezangiti na tete. Makambo les ate. Ndeko to simba que province ya Équateur qui meza na Mbandaka précisément pe kalmeza. Vraiment na ville ya Mbandaka ngai moko o nazolo banayo naza devant cameraman na yo na tambulaka même si ba 1h30 désert et puis na moto. Voilà. Tantôt musala ezunga temps ou bien pe na kendaki kozwa moi kopo quelque part et qui n'a consommé moi temps ozozo ngandako 1h 2h oza na yo à l'aise à part kutana ba patrouilleur. OK. Oza mutu mabete oza na carte d'électeur na yo oza na carte de service ba telemisi yo au telemi o se présenter au laxi bango carte de service ou bien carte de lecteur na yo et non na fanda la place tel baye biango bon lokangai na yeba ina ngai. Donc nakutana na bango mbana mboka non alekanaye nalekananga sans problème oza mutu mabete obanga otambola ndeni dernièrement na ikotika locataire mon na fanda na ye moi sinaye akai passer au bota vers 1h40 2h moins na mi ko kumbaye na moto azo supporter bacho kité na tambola kinaye makolo place na fandi ti na ekotika ye na clinique na 2h30 minutes. Et alors moi les gars les minutes. Nakutani ni na kuluna ni na patrouilleur ti na tikiye na zeliye abotaki vers 3h20 et puis ba 4h30 tant moi circulation bandi na mati moto na zongi ndako. Donc ville pende za calme. Voilà mesdames et messieurs toko kotika laka na makambo ya province Équateur. J'espère que ndeko audio expliquer biso nyonso que province eza dans les bons, province eza calme, misala ezosali makaka ndenge papa mokonzi ya ekolo alakaki na bokasi to pe na lisungi ya gouverneur ya province Bobo Boloko l'homme en vidéo ndenge bazobenga ye ndeko toyaki toye na ye na ville ya Mbandaka. Lelo vraiment la moni presque ba jeune en Mbandaka nyonso mobilisé yo pozaki na kati bozo accompagner frère Nabino na enrôlement motivation ya ko accompagner Dieu Banza akenda ko sa enrôler bato ebele boye bozo ki yango. OK, merci monsieur le journaliste. Ce qui n'a okota pendant ba détail mingi te mais na expliquer yo muke. Très bien. Dieu Banza aza leki oyo biso tokolisi biso tout toza bana université Die Banza na ebiye depuis na église catholique ya martyr de l'Ouganda. Très bien. Tant tozaki biso nyonso ba servant biso tozai moi ba ene na bango bazaki sima na biso. Die Banza azaleki oyo tokoli na ye place moko to évoluer na ye nzambe ayebi ndenge nini akolisaka mutu na ba ndenge na ye. Okay. Leki ake université na Kinshasa asisi azu ba relation na ye
à chaque fois on a na ba réseaux sociaux. Alors lelo na tongo na yakinda kukutala ba maman. Alors petit frère moka lokwa banza Kongomo Rigen non les qui n'ont dit banza azakutu awa yende mutu azwinga prise en charge na maladie oyo na zobe na bi afandi wapi on vie afandi déjà mutu moko en charge. Oui na tangi kombo penda Rigen Kongomo azana coin avenue itela na Bojia azawana die banza à partir ya lobby azwa qui est prise en charge a tie na hôpital abino viende même moninga boye ezande grâce ya die banza. Bon bango nyos tout bazara ba servant. Ah camarade na ye. OK camarade na ye bazaki bango tout e ba colite nde akuti moninga na ye na passe nzambe apamboli ye nde aduye prise en charge na hôpital alors nde aozo ba swende ye mutu ayebisinga ke les qui n'ont dit banza ya kilobi aza awa fandi et pas iseke manga. C'est juste un azui moto pour na kana opesa les qui mbote na marché côté à bureau ya IDPS nde na kutani na cortège ya rosaranate. Alors na musika na tuni ndeko moko CP a changer mbongo wana na tuni CP liboso kuna bo problème nini et CP a répondre ngabi no tata ngapi na fandi kabo na mesa na ebite na mona ndenge fou les eaux ya kuna. Alors na pusani vraiment ezalaki somo na moni leki ba memi na kipo likolo et salema non depuis batu nyonso baye ko s'enrôler na bandaka to mona ba vidéo bon ya boye penza toza batu so tozo pema eza na ngolo nzambe so to ndara église tongo poko eza pona kozongisa nzambe lokumu to mikrape ko ba bosembo en tout cas leki penza abandi caravane na ye abandi ngo catholique manga toke catholique to baluki Télécom, toujours prince wana Sinel, bon somi, Sinel voilà. Donc abandi caravane est juste place au Yabotameli. Na avenue Télécom na révolution. Ou ana nyo c'est fief na ye. Eza bande konaye. Ti ndenge ya tournaki c'est juste na kokuta na bango na zando mbandaka de. Vraiment kolongwa zando ti kokoma na église ya protestant ya mbandaka de wana na etina nkito vraiment eza kisomo. Na tika na no vraiment komona te ke leki oyo abotami na mabele na biso ya mbandaka de na nouvelle cité et aye kaka lobby pe lelo akei ko s'enrôler azwa carte na ye pona ko préparer oye moko ayebi pour vision na ye na no biso to yebité mais public vraiment ezaki ebele na yebi ke na bilili bino moko ba journaliste bo filma ezo mona na déjà ndengo zolo ba boy public oyo bon je ne sais pas est-ce que organisation oyo ezalaki préparer ou bien parce que ngana yaki lobby na aéroport to kitina nderodier mais nandima kite na kanisa ka ke to zo na deux personnes to yaki to ke to zo ba carte na biso bozaki préparer au moins bon pona ngai na tikala ko ba même pas que die ayaki mbandaka lobby mercredi très bien na yebi ke die ayembandaka lelo na tongo vers 9h30 et pas ya ndeko na ye ndengo mona ki master na ye wando à partir ya komona masa na ye wana ezaki nango programmé te donc e brisque biso kaka kombo nani die banza oya zaki awa leki na biso na yebisi même ndeko na ngai Bruno na bi Bruno awa choix te to ba la ba moto to nda kotika leki asanrole Bruno oui oyo ya veni bolo kwa sima na côté ya papa na biso Takiro donc to talenga na masa donc master awa choix te balusa moto to nda kotika leki asanrole oyo ezali kambo ya kozangisa elongité bino pe ba yaya boy na yebi bozwaki mwa kanyaka bon en tout cas bino nzamba sali grâce mboke bongaka boy ba oyo babima ba oyo batikala bino bokenda botika biso na mbandaka biso lelo tozaloka ba doyen na bino alors yo Séraphin oye lelo po na likambo moko boye et que nazana makoki ya koede yo po likambo wana esalema na so no pesanga mbongo wana penza ngana kosala ngote donc mission letambola kite mbongo eza wana te ezaka ba relation ya die ya kala voilà oyo tobenga ngo na français mon ami d'enfance donc baninga na ngai na botami na koleli na bango kaka nde ba se sensibiliser na journée ya lelo surtout na zando ba mama batomboli maputa kopipa mwana na bango nzambe ya bakoko oyo kutu ye na die batikala koyebana te komona kaka keno mwana ya nouvelle cité nzambe bakoka fani na nouvelle cité abimisi bato na ye babeteli die mbonda balakeli die bolamu nde to accompagner
cortège na biso banda venu kumba ye na kipoyi balatisie bonkumu bapesi ye kani ya pouvoir nde batambusaki leki ti kokenda kotika ye azwa carte na ye pona ko préparer likambo oye moko ayebi. Voilà ndeko tokomi vraiment ko chité to kotika la minute na lingaika na signaler bandero ke leadership babota makana ngo basomba ngo na l'arte. Die banza liebino die banza vraiment a liebino ya osaranate. Die banza kaboli l'arte. Nga moko na za témoin oculaire na moni na mus. Balobi mbandaka eza ya bakolo mbandaka. Mbandaka eza na bakolo nango. Die banza kaboli mbongo te. Et puis namoni topé mutu moko wa politique ya yebana aye ko soutenir die même pas message na réseau. Yangonde likambo kamsinga yango na monsieur journaliste. Komona ke leki ye moko parce que soit tozaki 10 000 personnes wana toyebani biso tuna bilongi na bakombo. Très bien. Totikali komona ta leader politique moko qui a parti moko boye azala simana ye topé ba parti moko ya ko soutenir ye vraiment wana totikali komona. Koma ki peta na réseau social. Banderole moko ezate. Réseaux sociaux loko moko elekité. Na radio pe message te. Et l'autre côté alors nalingi na bakisa moi mouké par rapport na ba promesse ya chef de l'État. Au moni chef de l'État za les gardes de la nation. Très bien. Tant tozolo ba nation za Congo mobimba. Alors ba agenda na ye. Ba programme o ezalaki avant Équateur. Eza déjà na table na ye. Voilà. Nazo senga na population ya Équateur. Précisément ya ville Mbandaka, tozala kimia. Chef de l'État za papa ya bana. Na oyo ye a promettre pour na biso. Tozala kimia akeika awa le 23 décembre. Nde atika kimbandaka azongi bipaye azalaka na Kinshasa. Alors na ba moment wana biso nyos tozaki na fete. Ngai na salaka yo ozo sala bandeko bazo sala ye pe aza moto aza na famille aza na mama baleki banoko ba papa leki ye pe afetaki. Alors biso tout toyebi ke to bandaki misala penda bien les 5. Très bien. Alors si na date ya lelo eza déjà ba calcul na ba analyse oyo ye aza kosala. Soko zulu kwa nzela ya mbandaka bikoro monsieur journaliste na yebi ke oleka nzela ona kala même keti oyo ya muke ekokenda bikoro pe ezongi. Sikoyo ekokenda bikoro pe ezongi. OK. Ba pont nyonso okokanga no miso oleki pont ya nzete ezate. Sikoyo balobaka bon, il faut natuna kwa mutuna. Balobi gouverneur na bino incompétent na o répéter ngo asala musala te. Ba makambo yozo lobo. Eza solo parce que to ko matikuna. Bon. Yango mwende to benga ke vidéo. C'est-à-dire ba réalisation na yede na nzela mbandaka bikoro. Yo soko kei. Motakote ya hotel, mutakula kisa hotel ka ndenge ko leka yo moko ti okei. Omoni vidéo. Omoni vidéo. Okay. Donc omoni ba œuvre na ye. Ngana kendaka bikoro na Land Cruiser na salaka 1h50 minutes. Ah bon. Na rolongo on a 10h juste 11h50 na komi na bureau ya territoire ya Bikoro. Voilà to chité beaucoup taina dit déjà. À ça le discours à bengi bino boya bozwa bakarte ndenge ya lobaki. En tout cas, la CPLP, ndenge boya binga na esengo. Ngai wa bino, leki la bino, mwana na bino, na bino, diye panza e kondadelik. Na ye lelo, ozwa carte électeur na nga na mapele na ngai. Balobi ngubu na libongo na ye. Yango oyo eza libongo na ngai, oyo eza mapele na ngai. Yango nakobana nyonso, nakopesa bino d'abord bamboto batindeli bino. Le président na ngai Vital Kamerhe le pacificateur. Alors il est pas na bana ka mbote boni mbote wana. Boni mbote wana. OK, akana na sepelbi. Néanmoins, la kosema na bande ko la nyoso. Bana nyoso ya kama ngenge. Wa basina le carte électeur na bamote. Bosala mbangu. Bosala lombangu ya kozwa yango. Sikolo ezali moke. Bosala lombangu ya kozwa carte électeur na bino pour que l'ingisa ya kobimisa ngai ndeko na bino député provincial na kati na mboka oyo. En tout cas, napesi bino merci beaucoup. Et puis beaucoup taina ye na sima lwa ba yaya. Boyoki likanisi dia za nango.
est-ce que makanisi odia zanango et emporter quelque chose na province ya Équateur to peut développement moko na ville Mbandaka en particulier? En tout cas, nde na solola kina ye mukie place oyo to fanda kina ye tango azui carte na ye na sepeli na eloko moko oye a proposer ngai. Alobi yaya na kendaki nzambe asungi na sisi classe na ba relation na zana yango na komi ko bima libanda mboka na komi kozonga na yei pona kosangisa bana ya ville ya Mbandaka. Très bien. Naza osala eloko moko comme Asbel oyo na kofuta caution na nga na INPP. OK. Jeune nyonso oyo azana musala te. Peu importe domaine alingi asala na INPP aya kosadere na Asbel wana bakosela ye document bake kotikila ye na INPP INPP nde kobenga ye. OK. Aya kobanda formation. Soka asisi formation na ye azui brevet na ye première équipe oyo bakozala liboso ke basisi ba formation na bango na kozonga lisusu koya ko fêter na bango. Et ba jeune o ba na esprit ya commerce naza na situation moko ezali oyo toko financer bango tango microfinance donc tango azo banda osala commerce na ye ay ba ko rembourser kan fisque un petit rien na place azola kimbongo tinde nyongo na ekosila ba jeune ba évoluer. C'est ça que oyo et salinga bien yango wana. En tout cas, jeunesse ya ville Mbandaka, opportunité yango yeye. Opportunité yeye, place okoma mokandate po okota. Aza, leki na biso, mwana na biso, ndeko na biso, aye na eloko oyo ekolongola ndambo ya chômage. Pour ça, tu chômage ekosila wana toza balukuta. Voilà, mesdames et messieurs, tokomi déjà na suka émission na biso so to lobito tikala wa tokoki masima tozoki masima ngonga fo vraiment to tambolaka talaka tozoki masima ngonga ma to promettre bino que tokokende partout au balobi gouverneur Bobo Boloko azo sala misala et puis total la biso moko na miso. Monsieur le journaliste, okoko tambola lelo avenir révolution. Webi ke tokoti non, à côté ti Pachanga. OK. Pachanga place wenze zalaka wana. Côté zara etoka momboya. So comme on rouler na sans l'air. Akena ngo ti Pachanga motomba. Tala ki avenue de la mission. Mais côté révolution bituke bando le kata. Ezalaka te. Wana nyoso ba grand car ezoleka. Kozwaka ka révolution. Ti kobima avenue ya Sanyama, na avenue de la mission oya église catholique. Libota Groti Église catholique et pas ba manser bonkena wana nyoso asali yango ba paloli yango ba recharger ba compacter bo le kanano bien parce que même chef de l'état yimoko aloba ke place oyo ekosenga ya ko tia goudron te to ko palola nano to recharger to compacter prévu que bo le ka bien en entendant to ya ko tia goudron na sima. C'est ça que oyo gouverneur Bobo Boloko asali déjà presque na ville mobimba ya Mbandaka. Ba venir salongo na kati awa nyoso yo moka talaka place otoza tala liboso ya clinique yawa. Donc ozo le kawana problème ezate. Toza na elanga. Mabele et kauki pour na poussière moi le kambu mukeza yangwana. Toza na elanga. To comprendre que toza na elanga et puis biso Équateur awa mo ezala makasi. Pour na poussière pamba eza eloko te. Et kolekanango makadami. Afritech et nini et pas ba chinois kuna ceux qui otiki Afritech na concession kaka oyo ezalaka yemoko gouverneur okuta déjà kaya siye ni goudron yé donc avec le temps bakoya bakotia goudron partout vraiment ville Mbandaka vraiment miroir ville Mbandaka miroir. Mesdames et messieurs, nazo rappeler bino que dia lié bino die banza alié bino mwana muki abetaka mbonda bakolo babinaka. Merci na grâce ibanda azaki derrière la caméra. Tozo continuer na bino to lakisa bino misala gouverneur azosala to lakisa bino ville Mbandaka ndenge za to keleti na banzela wana to mona soki misala ezosala ma vraiment ya solo ndeko totondi obotondi soko ko pesa bambote na wana bakino soko olanda biso ona toka bona moi liloba sokaka. En tout cas, merci beaucoup. Monsieur le journaliste, na pesi mbote nanu na ye moko son excellence monsieur Bobo Boloko Bolumbu, gouverneur de la province de l'Équateur. Na pesi mbote na
Die Banza, na pesi mbote na Maître Willy Mbongo, na pesi mbote na Olivier Melanga, na pesi mbote na Jean Kandondi, na pesi mbote na Ben Mboyo Likela, na pesi mbote na Bruno, na pesi mbote na bandeko nyonso ya ville ya Mbandaka oyo toza nango awa leki ayei aye akuti biso tozali tosangana avant ki azonga toluka journée moko tokutana tosolola na ye ekosala vraiment bien. En tout cas pona kochite na pesi mbote mingi na yo moko leki na ngai ya boboto sera fait à chaque fois na solaka na yoka na Facebook na YouTube. En tout cas bo évoluer évolution eza bien. Tango yole ki omati nga yaya na pemi soki yole ki makasi ezate okumbisa nga charge mais tango yo za ko évoluer ozo pambolama misala opambolami ngai koto atanga na zangi na ozana soni pona ya ko déranger leki mais tango yole ki makoki ezate nga yaya na kokumba charge na ya yo na ya mwasi na ya bana. En tout cas vraiment merci nzambe apambola bino na bosanité master na ngai na tanga na ye na Liboke Christian Bosembe, n'a eu information qui est au Tiko Bungisa Yaya. En tout cas, mes sincères condoléances place aux a. Eza Yayo Ndeko Moke Mbanga Luidor. Oyo Totanga na ona Liboke na 4 ans primaire 5e. En tout cas, merci mes condoléances. Nzambe Asimba Libota. Eza Makambo. Et comme il a rabi sonyo sur la famille. Ah ok, déjà message. En tout cas, Nasuki Wana, merci. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. Lelo Tosukia. Tobanga na biso mafinga te po to message na ngo déjà. Tosa musala kaka ndenge esengami esalema soko ofinga biso to continuer ka koloba vérité pour ka to lobi die banzali bino toza na besoin ya batu ya boye bazale belé. Merci na fondation Ben Mboyo Likela, merci na omingi le patron Bernard Mboyo na nyonso sala kaka pona émission oyo to lobela Congo. Chansar Ilumbe le fou en dollars. Merci na Fondation Chansar Ilumbe. Toza na ville Mbandaka. Tout le monde appelle Fondation Chansar Ilumbe. Écoute, on appelle Nanga. Bayambanga pe na bureau na sepela. Merci, à la prochaine.